Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci, Navao Balandi des shows d'Enar TV. Ce que vous n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tu es tous là ensemble. Tous en sujet moko na kolinga Olanda lisolo bien. Maman na biso ko senga conseil public. Mais na kolinga na bisa yo avant on sa conseil na kolinga Olandi penda lisolo bien et ko permettre yo oui, bandeni européen maman na biso conseil et que ça la bien quel est le problème zala brancher toke na détail maman na biso abengi maman lobi des shows naza na besoin na yo kandenge bandeko nanga ba ko ebisanga problème ezabwe maman lobi des shows nazala ki na Kinshasa na balaka na botaba na mibale bakabona wana mobali wana pona nini mobali ne ya liboso abimaka na cousine na ye mobali abimi na cousine na ye na Kinshasa bakoma ko lukisa mobali babomaye na ndenge ya famille mobali akimaka na se ya contexte wana esengaka pe lisusu te ba continuer mobali na ye bakabwanaka bref mama ko kabwana mobali liboso mama kende ko luka vie na Angola mama bande ko débrouiller bien bayi okutana na mobali moko oyo tobeta lisolo siko na kati ya mobali na ye wana bayi okutana na mobali wana premièrement na Angola balingani maman lobi des shows mobali to banda ovanda na ye ndaku moko tant to yokolingana na ye avant to koma ndaku moko ezaki na saka ba voyage même na Kinshasa soki na ke Kinshasa na zongi des fois soki na uti kin avant na zonga pa na biso wana mama azovanda no na maboko bandeko ne avant na zonga pa na biso na lekina no pa mobali na ki ko sala même pas mobali une semaine mais na Kinshasa déjà bazobenga na famille ke oh ya longwa ki depuis une semaine mais ndeni na comité. Or maman ba sacrifice ya kolukaka mobali azala na maboko na ye maman bi des shows na kovanda pa mobali ba une semaine nazolambela mobali azolia bien mobali azovivre toza na mobali bref bolingo ye kokola bazo continuer kozala ndenge wana maman lobi kaka na kati wana des shows na bazemi ezolongwa achanga zemi ya liboso alobi ah non lokwa na cheyo zemi ba famille toyebani nanu te toza na débit et puis toza na besoin to bongisa nanu vie toki obota siko te famille bako silika na bali yo nanu te famille bayebani nanu te yo na zemi epesa bien te maman biso abi des choses zemi à 3 mois amemanga na hôpital balongolanga zemi mikolozo continue kokende et ko ça na moment moko babungani ba omona na esuste mobali a voyageaka akendaka na ba province ya Angola moi c'est atikalaka maman lobi des choses salaki plus au moins 13 ans ba mona na esuste kota kendaka mobile ayaki koyebisa etango azonga ekeno telefone ebungaka na koyebisa ndeni bakutana kisusu mobile kota kendaka telefone ebungaka mama abina Angola yo epika oyebika mamba ba telefone na Afrique ebunga na tembe surtout bango bataba business telefone ko bunga chaque fois mama pe abungisaka telefone bazalaka su na contacter 13 ans na 13 ans wana mama yaki kolingana na garçon mususu na kati ya 13 ans c'était beaucoup mama lingani na garçon mususu bazo vivre na garçon wana petanga tiki mama na biso na Angola ke na Kinshasa bato bayebi garçon na Kinshasa babi ah mais garçon oyo lobi aza mobali ah tozo mona ye na Kinshasa azo sala mwasi na ina bana ba démarche na ye moko kutu bazo luka bakende Canada bref garçon wana kenda Kinshasa sali inane abengaka mama na biso te na Angola inane tango ye kozonga mwasi atuni comment yo tokoza no mwasi na mobali OK Kinshasa inane otikali ko benga ngate mais par contre na yoki déjà balobi oza na mwasi na bana na Kinshasa outi même ko sala bango ba démarche ya Canada mama na biso abi des choses na sepela isu na mobali wana te tant kazayi mobali ya bato bayo ko kabwana 13 ans après mobali ne ali boso oto obeta sko na kati ya lisolo 13 ans depuis a voyageaka ayi ko apparaître mama abi tellement zaka na kwe moko banda ko teka biloko ne ya malili ba client ba ya kebele amona kaka papa wana ye akoti mobali na wana ye akoti na restaurant na ye na isika ye atekaka ah bakutani suka ndezaka vraiment yo kenda depuis 13 ans le londe na omonu lisusu mena minute yo ke wapi
mobali FCT na ko luka fille moko a quelque part fille wana to sola ki na eka na ndenge za ka mobali a déranger ki moi si mais na uti na ndako ba fille yango na moni penda très sale moya ko vendre des atenda ko na bango eza solo makasi yango na préféra ki na lukeska na vanda nde na ko mono pe awa du fait que bazara de na bolingo ba solo li mais maman bi des choses na tout na comment ki ko voyager depuis 13 ans okenda obengate elo côté histoire pesila ndengwana na yo kuta no lelo poza ki de passage ndo ko mona nga na kati esika nga na tekaka bref basolo line mwasi na mobali ka basolaka babongisi lisusu maman lobi to komi ko sola na ye une semaine après na kati ya ko solola bakumbani na jardin d'Eden c'est-à-dire bake na hôtel oyebi mambo esalama na hôtel batafuni bolingo esai nini ezongi makasi bazongani metango ndenge bazongani na kati ya bolingo mobali ayebisaki mwasi na ye non na minute oyo na 13 ans tosali nabalaki mwana mwasi moko boye mais mwana mwasi wana ngamu nabala ye te amibalisa ye moko na makasi c'est-à-dire ye moko akendaka na Congo ake koluka famille ya mobali amipeseli bambongo na ye ya bapredote na ndenge na ye nga nalingaka ye te nga pe mutu napesaka ye mbongo te yoka nafungoli parenthèse rapidement pour comprendre oyebi mabala ebele eza na baproblème na bamarke ya balangage ya boye mama kolingaka te mobali olinga bala yo nanu ye asaleli volonté te yo mo omikumbeli mbongo oke kopesa na famille ya mobali eza baerreur mabala ebele eza na badega mpona bakaya boye mibali ebele bazongiselaka basi na bango balangage wana nga na bala yo te yaya kolingaka te mobali soki azobala yo bosangisa mbongo ya libala te basangisaka mbongo ya fete ekoma mpe kaka lelo me kala tomonaki na fete mobali nde ayaka na baposibilité na ye mais conjoncture monde évolué tobengi yango changement de fréquence ekoma nango mais mbongo ya libala yaya mbongo esombaka chemise ya papa mbongo esombaka liputa ya mama kimbundi ya mama basangisaka na mobali te yaya tika mobali asouffrir ye moko na ekoki te malamu kuta pesa ndambu me ya poshi na ye ata dika na yo ekokota na kati te kokotisa te ya ye eza baerreur soki na bafeti nde tolingaka feti ya kafu monde évolue c'est normal mais mbongo ya libala yaya kobakiselaka mobali te parce que balangage ya boye basi ebele baozwa yango na mabala nga na bala yo te yo mondo osalaka baeffort na ndenge no mpo olinga komipesa lokumu tozosuka wapi yango badega eza ebele nakangi parenthèse tozonga na sujet mama lobi mobali ayebisi mwasi na yabi te fille wana nga nalinga ye te ye moko amibalisa na famille na nga na makasi par contre aza impoli aza muyibi kutu abotaka na ye te makile ekangama permete nga nayebisa bino mbongo mpo ezala facile makile ekangama abotaka na ye kutu te mwasi moko na lembi kovanda na ye bana bazalaka te impoli ayebi kolamba te tant de problèmes et par contre na bala ye te ye monda kende komibalisa na famille nanga na Kinshasa abubi mwasi kaka ndenge ezalaka encore bamama mpe bolingaka mwa balangage ya bongo mama abukani lokola biscuit bolingo esali nini ezongi babandi kovivre ensemble ye alobi ki alingaka mwasi wana te oui akimi babandi kovivre na mama na biso baluki coin na bango babandi kodevelope bref na nsima mikolo bakomaki na besoin bavoyager baya na poto baya na Europe na ba 2014 bamekai voyage esimbi te baye komeka voyage na 2016 voyage na bango ekosimba me bake na nzela ya Brésil mama lobi na ba 2016 wana mambo ebebai na Angola ba marché mingi bakangaki neti marché ya Angola ya rock bandeko bayebi Angola bayebi marché ya rock côté ezalaki tango bakangi rock ba business ebele kufaki batebele bakoma na besoin ba bimangola baya na poto mama lobi biso pe toyaki kosala manœuvre tolongwe na Angola tokenzela ya Brésil po nzela tosalaki ya liboso ya 2014 toyamba amo na poto esimbaki te deuxième masolo yeke no bokenzela Brésil à partir à Brésil bokozwa facilité ya kokota Europe bref bakuma ina mobile na ye o to beta sko na lisolo baye Brésil wo mama abi de show tant to voyager na ina tuna ye bongo mwasi no wana oyo lobaka obala alobi atikala na Angola atikala ko débrouiller vie na ye ponga na lingaka yeti ye monde amibalisaka na ngai nga na linga yete pi aza mukolo ozoka balangage aza mukolo atikala na yebisaki clairement atikala na Angola a débrouiller vie ye abotaka te na kosala na ye nini
Bref, baye kokoma na Brésil, bakitaki na São Paulo. Na São Paulo, soki São Paulo. São Paulo, bande kwa Brazzaville, anani ya Brésil, bayebi na São Paulo, bakitaki na São Paulo, pardon. Bande kwa Brésil, bayebi na São Paulo, esika ezali. Bakiti na São Paulo, mutaninga yamba bango na São Paulo, azala kita azali na empêchement. Baye kokuta na Congolais moko enkoni, bayebi non, tokomi ame toza na batute, toza na besoin, bolukela biso esika, tovanda na ntanda, mutu tolandaki soka monani, toye bandinga okende. Bref, bache bango na hôtel, baluako hôtel pour 5 jours. Troisième jour, mutu bayako luka téléphone eleki, ayako landa bango na hôtel wana, azui bango, hôtel bazongiseli bango mbongo a 2 jours, po basalaki 3 jours. Maman na biso abi de show, mutu pa yamba biso na Brésil, ake na biso na ba quartier moko, donc bazo vanda na bandako a poids. Oui, bandako a poids. Ba immeuble abandonné. Ba tika ngo déjà mais ba débrouilla, ba mitia ba courant na ndenge na bango, ba vimoka ya ndenge wana. Bref, maman habite au vanda ki wana. Et comment il to kendo bois kangunda pour le quoi to komi wana il faut moi mukanda pour luka moya ko débrouiller de gauche à droite en entendant tous la voyage. Maman habite des choses to vandi na Brésil, ba congolais o to kutaki pe na Brésil, ngunda ezalaka ya ofele. Mais avant ba kendo bois ki sa bango ngunda ba congolais ba sengi bango mbongo na ba valeur le roi ya ba 200 300 euros. Vraiment, oui bien. Oui bien biso PR moko congolais ba ka pasi likolo a pasi ya moninga. Maman lobi to futa bango mbongo talaka mboka to epesika to ebaki eloko te. Mboko komati. Mais na suka nango tango ba ko umela na sima mikolo ya. Partout ngunda ezaka gratuit mais ba congolais ba komisa ngunda cop. Mutu azo uta mboka sika yo zaka na mboka wana yo ndo umelite. Fo bino bosalitsa bango. Mais congolais akomisi ngunda cop na Brésil. Ba mema bango ba kendo bwaka ngunda ba futa ba congolais mbongo na sima mikolo. Ezaka nango ya ofele nyonso wana nini congolais abakisaka pasi likolo ya congolais. Bref, lisolo ezani na kati to bandi problème makasi awa. Maman lobi des choses to vanda une année après kokoma na Brésil, chose grave. Moi si o bakimaki na Angola, moi si neona ya liboso. Na Brésil wo. Maman lobi mukomsu ezaika na ba butu, ba vandika ba batu baye batoke porte. Allô, en fait. Kokoko, oui, ba fungo la porte boy. Moi si o bakimaki na Angola, o ya wangana ki mama mukolo abota raté, ye yona Brésil. Maman bi de chotan ka moi si wana koti mobali ya telemi mobali ya komi agité. Akumbani na mama na ye wana, o ya lobaki alinga ki ete na Angola. Babimi bake ya lobi non na kende lukele sika, omoni to sa déjà na mboka musika to na mboka mpaya, na choite lokola komi awa, tiana ke lukele sika abanda ovanda. Mama bi de cho eloko na comprenate, ti to vanda na mobali na Brésil. Na tikala ko mona te mobali o sola na mama wana. Atikala pe ko yipsa ngate ke basola bango mbale mena yebite et salami ndenge nini po mwasi wana koma na Brésil et salami ndenge ni po ya kokita na même ville to sala to zalaki et sali ndenge nini na ya kokoma tina ndaku na biso batu baye kotika ye na ndaku wana une année après. Ngana obetelo lisolo yo luka o comprendre ndenge nini makambo nyonso et salami yango na bilanda bien po o comprendre o pesa conseil na mama na biso kolo lisolo. Maman bi de show akumbana na mwasi wana bakei 5 jours après nde aye kozonga na ndaku. Ote na obando ya kaka omoni c'est-à-dire obando ya kaka c'est-à-dire azonga ni na mama wana. Na obando ya kaka kotala yo. Mama na biso abi de show na bela na no estomate na eko bela. Na keko bela na mboka musika tata te mama te. Na mobali wa longolinga na Angola na mboka o nga na ye na yebite. Mama abi de show nga na zai na passeport na nga na kendaka déjà nani Inde. Na zai ko voyager passeport na ngeza ina capacité na zwa mo visa même ya Portugal. Po bango na Angola Portugal eza facile. Loko azaidi ya na passeport ebime eza na ba cachet belé. Aokai ko zwa voyage directement Portugal. Po voyage al boso ebebaki po passeport a mobali ezaki na cachet te ezaki vide. Yango ebebaki. Yango elukai mobali asala pe ba tour po ekota ba cachet belé po bazwa moya ko ya Portugal. Ba beta même ba tour ya Afrique du Sud bazonga mais et simbaki te yango ba yeko kendenzela Brésil. Maman bi de show Brésil yango toye mobali kutu mbongo malunga pe na maboko ezaki te. Bambongo ya makasi biminde na maboko ya mwasi ti bakomi Brésil. Mais chose grave, ko sutuka mwana mwasi wana mama oya bengaki mama aye ko bimela bango na Brésil.
na ndako batoke bofungola boye mbanda ye. Mobali atelemi alobi na kei kodukele place avanda. Mobali akenda 5 jours. Après 5 jours azongi habité omoni to na mboka mpaya na aneloka osala te na robando ya kaka. Ça veut dire atiki mama na biso kolo lisolo, alandi mama na ye wana ya kala o ya bengaki mukolo. Bref, bake ko vivre. Mama abi desho na vanda na beli estomac na mboka mpaya. Tata te mama te. Maman continue à vivre. Après une année, maman a qui a connexion en fait. Comment on appelle? Maman a qui a relation na poto na niveau à France. Bazo solo la moi na poto abi ah. Soko zaki ata pene na ba Maroc na ngana katelo ata ba tour na ba Maroc na bandi na ko aider yo kota mais na Brésil c'est très loin mais bundaka ka soko komi ko ya na poto to kuta na biso lokwa to sito lingani bolingo esa nini e ko marcher basola ka déjà na moi na poto. Et au sala na inane wana mobali kota kendaki pa mwasi na kala ayaka tanto aye non ayaka oui ayaka yeka kotala ye akei c'est-à-dire alongoli bolingo ne awa ke vana na mwasi na ye wana bolingo esila atala ye kaka ya likolo mais jamais aya alala esu na ndako wana kenda inane après aye komona mobali aye kozongele mkomsu na ba 0 na ba butu koko muto abengi na kombo na ye mama bina fungula boye oh yo ye boye ndeni na ba bilamba boye na ba marque ya boye okomelinga oh non mama o kote tokenda ko vanda na ye to sa ki ne discussion ka muke na beti mbata agangi bato aye ebele ba betinga ba benganinga na ndako alors na moni ke ko simba lisusu te aza mwasi moko mabe yango na zongi awa ya webi moko ba histoire ba mama boza nango quelque part ba faute zo za lebele pa na bino moko yo landaka nga na lobelo te yo pesa conseil na suka mobali azongi mama abi des choses du fait que na mona ki ndenge ayelaki bon to yebani bolingo pesa ki déjà en avance na tiki akoti na ndako bref bolingo esai nini ezongi akimi mama wana mama na biso abi des choses to vandi na mobali kota kendaki ye moko ba beti ye kuna azongi aye kozongela mwasi na Brésil. Bazo continue ko vivre. Maman yeko sala ba effort na ba connaissance maman na biso maman bi desho lokwa nga na yebara mwa ko kanga suki na Brésil eza mwa mbongo. Maman anda okanga suki na sima nango mwa ba kopa misala mike pe ezalaki soki ake musala mwa mbongo fin du mois koto peso akangi suki mwa mbongo fin du mois ba ovanda na mobile alukeli mobile na ba connaissance maman na biso ndezaki wana yebana ina garçon mususu zai na ba kopa misala alukeli mobile ne kopa misala mobile pa ndo beta mwa kopa moya misala muke bavandi esika moko bazo vivre mais chose grave maman lobi des choses tinde to vande ki ne wana bata moko mona boya limwe azongeli su kaka mama wana mwasi oyo azobenga ya mukolo mais ye azolanda kaka ye na sima mikolo babandi su ko solola bolingo ezongi tanta okima ndako 3 jours akekuna azongi tanta okima donc ba raison ebele omona kaka lali na ndako te aye lobi alali te 3 mois en fait 3 jours azongi kaka bongo maman abi bata mususu azobima akoyabo ozomona mobali azoyele même ba infection na nzoto kota azokendo lala libanda mutu azokendo landa to yebite ba vinini bazali nango libanda kote ya zouta akoyabo azotikela mama na ba microbe bala basi boyebi mama ndenge ezala nzoto basi ezaka fragile soki oza propreté microbe ezaka facile na nzoto basi mama abi mobali azoyela nga même ba microbe na nzoto bref baye ko umela na Brésil wana eko koma na 2016 baye ko sala voyage bakomi na Allemagne toza awa sikoyo likambo poto mama lobi des choses to komi na mobile na Allemagne to vani na mobile bazaka na 1 année 8 mois actuellement basali 1 année 8 mois ya pamba awa na Allemagne na poto bakomi na Allemagne bazo vanda bazana niveau ya foyer na foyer ska bavandi na mobile teinture et baby mama abiso kolo lisolo abi des choses teinture na ye baby po mwasi o ya bandai kolanda mama ona o batiki na Brésil ba pakola biloko makasi bato baluka ko telangui ko pakola ambi ozo pakola ambi poko mapembe yaya na sima mikolo ebi ndenge longi kokoma na poto ambi ezate okotela na nini okotela isusu te yo ato pakoli carolite ekoteliso isusu te ato che nani movate okotela te po yo pakola ambi na Angola omemi ambi na Brésil oye na poto ambi ezalaka te tout ça wana mama lobi des choses mobali aye teinture na ye baby ezo simba lisusu te ba produit ya makasi abandai ko pakola na niveau à Brésil awa na poto ezate mobali akomi ko déclarer alobi no ye ndenge aza wana eza na bato baza complice
na vie na ye akomi kolota mama na biso kolo lisolo alobi na lota ki kutu na butu mwasi moko boye azoya kopakulanga biloko ya mwindu na elongi c'est-à-dire yondo za ndoki yondo zo loka tentire nanga ebeba yaya wi ba congolais bo makasi na okanga batu bandoki yo na saki na émission msuna loba yaya keba otatone na biloko msusu na ndoto oya kobenga batu ndoki me ba bandoki te yebaka comment dirais-je ko manyola ndoto soko ebi ko manyola ndoto te faut faire attention okoya kobenga batu bandoki baza bandoki te papa lobi mwasi na enda zoloka ye na butu yango tentire na ye ebebi yango akomi mabe azotela lisusu malonga te ndenge azalaki na Brésil problème eza nini siko en Allemagne mobali bilinga linga ake kolinga mwana mwasi mususu kaka na foyer esika bazalaki mwana mwasi wana akelinga basolaka na mama na biso kolo lisolo mwana mwasi wana ye koyebisa mama na biso kolo lisolo abi mais mobali no tosolaka bien mais aye kolinganga ti azolinganga lobi nanga boye yo ndenge oza wana obotaka te ye aza na besoin ya bana oyebi mpona nini bana mibali bazalaka bakoselaka basi kaka so olingi oboya mwasi ifo kosaka ate abotaka te eya so omoni kaka olingi no mwasi te lobaka kaka olingi te olia kokoselaka bamama makambo abotaka te impoli boye na boye non mais okoyoka pourquoi abandi kokosela mama na biso makambo yaya mboko okoma te mapate kweya abandi kolinga fille wana na pembeni abi mwasi oyo bauti na ye Brésil abotaka te mwasi wana ye alingaka ye te mwasi wana aza impoli aza na esusu posa te kota kende kolinga fille wana epsie mais pourquoi yo okoloba même te eza mwasi bovandi na ye en même temps nga pe na mwasi na tosololaka bref ezalaki na jour moko boye bavandi na mobali ne na ndako mama na biso kolo lisolo bavandi na mobali ne na ndako mobali epsie kende pa fille wana okende ozwelanga ji mama na biso abisinga desho mobali azokende otinda nga naki ezwele ji pa fille oyo ye alingaki ayebi te ke fille wana si ayebisa nga makambo nini ye akenda oloba kuna ayebisi mobali na ye na mokuse me yo koto ozotinda nga naki ezwa ji si yo olingaki mwana mwasi wana oyebisi ye boye na boye na boye mobali akatani abandi koganga mama biso abi desho nayebisi ye bo soki yo tye temenga na kosi tobengaka fille wana saa nini aya awa totuna ye makambo nga na lobi so eza ya lokuta mobali abiso ko meki nazo beto a okokweya kao soko meki nazo beto na obomona ndako police kokwe ijosi toza wana kasi so ezaki ya lokuta bobenga fille wana ya po yeba ke mwasi azokosa po yeba ke fille wana pe akosi mais papa lobi soki obengi kaka fille wana ya nazo nguma yo ya konguma nazo ngumo pende ya konguma okweya kao police kokweya wa yaya mabale eza na makambo. Bref, mbutu. Na kati wana mobali azo réclamer nini? Mobali alobi ya kokoka ba vie ya foyer te. Yaya, yoka, na fungoli parenthèse rapidement. Na remonter moral à mutumo quelque part. Yaya, oyebi poto biso tuto ya atanga pende na vandi na zela mukanda ya basanze ebele. Na zela mukanda 17 mois. Ya kozela mukanda. Yaya, vie eza na patience. Bosali 18 mois. Obandi kolela 18 mois. Obi ezo umela. Mais biso tu na poto mutu na poto azana lisolo na ye yaya yo pendengo vandi wana ozana lisolo na yo mutu nyonso na poto azana lisolo na ye ya mukanda yaya kozwa mukanda na poto ezana batu baya 4 mois azui ezana batu baya dans quelques mois seulement 2 3 4 5 mois azui ezana ba musu bazwa na une année 2 ans 5 ans 10 ans voire 20 ans yaya réalité mukanda na poto na bamboka tobima ezali mais ça na batu mingi ba okokanga mutema te vie pressé vie ya duku yango nezo bomisa bango nakangi parenthèse na linga na remonter moral ya mutu moko yaya so eno nozu mukanda te zala patient ikoya kaka nzambe nda yebaka patience efutaka problème ezo sukela aw bazo wela nini mobali azana ba camarade na moko na France na Paris bande kwa na Paris ba epse yo ifo ya koto po Allemagne masolo ezo umela yaya oyebi bato babenga batu boye tango olongwa na pays oza na Allemagne oye na France oya omona mamonambwa fanda koto ozali koto kiteli nde pesa melio zwa temps mukande kufite mokewa mama lobi de show mobali nanga zwi liboma bande kwa France bazo benga ye mobali a répondre moi si boye nga na okende France na ina ke na Paris pour Paris eza monde à vitesse na oke luka moi si na Paris tobota na zwa mukanda oui bien mon olingana faire comprendre ba maman oui bien ça batu mingi ba yo landa bino ba yo na ba projet ta nyeti biloko abwe azolo bana mwasi azoya juste pour abota
azwa papier abanda ba vie na ye mama alobi boy mobali alobi aza na posa somba voiture aza de na posa somba voiture ana posa bengisa bana ye mibale ba na Kinshasa po abotaka bana na Kinshasa mibale aza na posa bengisa bango aza na posa somba voiture du fait qu'asali déjà 18 mois en Allemagne mukanda ezate mutema na ye komi kak posa ya mukanda abina mama na biso yaza suna posa na ete mama tikala na minute on na lo babe mama na biso abengi mama azo regretter makasi mama azolela mobali azokanga bilamba na valise mobali alinga kende France alobi na France ba petit à Paris oui ba petite à Paris ba vrai chéri oto ando mona ba on a ba concert basé belé na Paris yeso akomi na Paris monde à chaud monde à vitesse akena e Paris abeta cop aoluka mwasi na Paris soka boti azwa mukanda na sima mwana a accélérer vie pour causer la vie ya ba foyer ya zoko kalisusté et sali mawapasi na soni mama na biso azolela tala côté ba utina mobali tala scandale mobali ya sali tina côté ba komi lelo mobali a décidé akende mobali a akende na Paris na Allemagne ezoumela 18 mois déjà c'est beaucoup mobali na ya zo regretter en fait mobali azo réclamer a komi na 54 d'âge tant ya causer la ba papier ya ba foyer eza suscité lokwa na Paris eza monde à chaud monde à vitesse azoko ya Paris ba camarade ne ba bengi na Paris ba opese connexion ya mwasi abala mwasi en fait azwa mwasi poko bala ngwa azwa mbongo akota libala abota azwa papier a continuer vie elo ninga na lingana loba ba mama o boza ba mikanda o mibali ba yo kotela bino na banda faut faire attention tant tobeta ba masola boza alerte ko zongo ka jeter faut faire attention mobali tango yo lingo il faut yeba yo lingelo pona nini est-ce que azoya ko lingelo bolingwa solo to ya lokuta yoka ba projet batu bazana ngona mitu pona basi ya Paris ba mama Paris c'est tout Paris tant tozara na Afrique ba chérie à Paris boumela to tala binoka na ba image na ba vidéo olina kosa ngapi na ndo tala te olina kosa ponga des choses ngano yebso vecte chérie yoka ba chérie à Paris tika to tala binoka na ba image sera ba concert ba na Paris ba na Londres ba na Bruxelles boumela kitoko wap tala ba chérie sko père wana ya 54 azaka depuis na ba Angola na ba époque wana lota kabino lelo akomi na besoin kima foyer po ya kolanda ba chérie à Paris ou ya banda komona na ba concert na ba époque ya ba concert bana poto boumela ba chérie à poto boumela Belgique Londres Allemagne bino tout en fait boumela yaya kitoko na bino wana reflecta libanda etika batumsu na kipeleke c'est tilelo bazana kana illusion marambo akala nzoka mboko komate mapate kweya papa ozoki ma foyer po ke landa ba chérie na Paris bonne chance maman na biso azolela maman asengi conseil asala nini abondela mobali alinko yoka te mobali basi partout na expliquer ma camion sous mobali azosala yango wana yo conseil nini okopesa na maman na biso donc bande kwa basi boye baka mibali ni ba oya kolinga bino po mokila lelo intérêt sur intérêt yango mabala ezovanda te yango mabala ezokufa yaya na lobaki na kati ya émission au cours de l'émission na ebisi yo soki mobali aye kolinga yo kobimisa mbongo na yo te po mibala tika ya bimisa mbongo ya kimwana mobali abala yo ata bali yo na ba million te abalo ata na $1000 c'est important obenga on 1000 euros voilà dollar yo bika ko bale la Kinshasa toloba dollar ata bali yo na 1000 euros ya pamba mais ya ye 1 centime na yo eza na quantité c'est important 1000 nyonso ya mobali yango nde important mais so ko linga mobali abala yo na bambongo ebele ba 5000 10000 mais na 10000 wana 1000 euros ya mobali 9000 yo moko chaki na kati idiosi yaya idiosi yango ba importance ezalate yango valeur peso zalate na kati ya mabala voilà autre ngate lo bapona mama na biso yango wana elo ni yoki ko yebisa mama na biso na nyonso o nga na lobi problème ya mama yango wana mama to sola ki ebele na beteli bref essentiel mobile bakomiti na poto du fait que selon des choses na moni za comportement na ye alobi ya kokozela susté ake na monde ya Paris monde à vitesse akendo luka akota libala ba mama na biso à Paris bokeba bande ko na biso à poto en général bokeba boye ba banani ba olanda bino pona mabala tolobi batu nyonso te na masolo tout chaque exception mibali nyonso ba ndenge morte mutuna mutazana ndenge balingana na mwasi na ye
lelo baza oyo baza lelo. Mutu nyonso aza na nde balingana na mobali na ye lelo baza oyo baza. Mais na kati wana bato bazobebisa nde bango oyo. Bato bazobebisa bolingo bango oyo. Bato boya toujours un esprit wana. C'est-à-dire, komi tungisaka te tant tobetaka lisolo, mutu na mutu aza na ndenge na ye tiaka exception. Bato nyonso ba ndenge moko te. Voilà. Tozalaka ndenge wana po etungisaka bato mosusu te po ezalaka nde baloba, pardon, ezaka nde baloba muyaka moko afingisa bayaka nyonso. C'est ça. Escroc moko afingisa ba escroc nyonso. En fait, mobali moko afingisa mibali nyonso. Escroc moko abengisa mibali nyonso ba escroc. Mwasi moko ya ndumba afingisa ba si nyonso. Donc c'est ça. Kosangisa bato nyonso na mbadi moko te tiaka exception. Voilà lisolo mama na biso yango wana kaka ne na lobaki mikolo mwa ba surprise mabanga na ba mama na biso nyonso pe ba papa nyonso oyo balandaka des shows de Nar TV. Surtout plus bato ba partageara masolo des shows de Nar TV. Bozanga libanga te na suka chaque émission to bando sala de la sorte que bozwaka ata mwa libanga mais na ko banda liboso na ba membre officiel. Ya to lobai boko ta boko ma ba membre na des shows de Nar TV. Tala côté ba komi rejoignez Finawana bakomi rejoindre Finawana oromona ba option ezawana mi komisa comme membre ya des shows de Nar TV officiel. To bandozanga ko peso te moi libanga na nzela ba émission na leki rapidement ko pesa makile ya Yesu. Makile ya Yesu, merci beaucoup yo zapenda membre officiel ya des shows de Nar TV. Nzamba pambola ko to zwami Elena Gracia News TV na Lyon et ça la yo bien Serge Luzitu. Et ça, là, bien Serge Luzitu, et ça, l'inga bien comme on a vu dans la carte des shows de Nar TV, tant comme des membres. Chimie Makenishi, et ça, là, bien côté Bozouami, et ça, l'inga bien comme on a vu dans les membres. Kenemo, na linga yo pour s'inscrire au comme membre officiel, il y a des shows de Nar TV, et ça, l'inga bien. Lokwa Kilobaya, Lokwa Kilo, ya Bamongo, ah, d'accord. Lokwa Kilo ya bamongo. Voilà. Et ça là yo bien koto ozwami yo moko ebika koto vandi tokotanga ngote po ebomba yo na esika ozwami. Na pesi mbote na ngai na nani mama na biso na bosa na kiolobi na Micheline Lukulu mama na Danela na Tour. Mama na Danela na Tour lelo na bosa nyote donc ya yo yangwana et ça là yo bien na pesi mbote na nga na Juju na sepeli min komona surtout na ba commentaire et ça linga bien Ngoya et ça linga bien komona Ngoya yonde kuti donc na kombuno e bando vanda na mutu Jansi Mukoko et ça là yo bien Judith Kembi et ça là yo bien Florence Wisi et ça là yo bien Maggie Muzele et ça là yo bien na pesi pembote na nga na Malidi la Brazzavilloise et ça là yo bien koto zwami na bosanité maman na biso Amina na Bruxelles maman Amina na Bruxelles na bosani ote to sana bino ensemble na pesi pembote na maman Nzinda Esther na Savini les Tempes et ça là yo bien yo moko ebika ande to solaki Nzamba pambola bino abatela bino kobosa na te partageaka émission des shows de Nar TV ko sala bien na saluer Chef Lidi TV et ça là yo bien style Bella LKB merci beaucoup Vivi Moulou merci beaucoup Ritmakoma merci Dani Loyembo merci beaucoup boza ebele to bando pesa ndambu soki to lobi to pesa bino nyonso ya to ko vanda to sali 3-4 jours boza plus de 20 000 abonnés. Et ça facilité pour na pesa bino tumbote mais na robando pesa mutu nyonso ndambu zalaka ka brancher o revanda pe mu komso vandi be des shows na ebi bino tout merci nzamba pambola bino kobosa na raté partager émission des shows de Nar TV à chaque fois sur aussi sur ta l'émission partager pesa bande komsus to kende liboso partage na yonde esala ke des shows kende liboso pour contribuer pas des shows. Et ça n'a pas façon belé. Na bande que belé bakabela nga kendo zo code mais batunyo so ba pesa nga code té. Na sengi code té za volonté na bango mais ceux qui osent partager mission des shows de Nar TV ils appellent quoi yo zo pesa nga déjà code. C'est ça aussi l'importance. Merci, aimez, commentez votre émission. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché ba émission Zakuya. Ciao.